Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bola Muka. Mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet. Pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission Bayindo Bola Muka koyaka o mabota mabino na tina seyoko. Koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basuvatema ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tonda nkita talantina ne songi ya nzila mfumu kusuke munzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumu kimbangu baye lisusu bongo kozongisa baindo na esika babungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo baindo bola muka tokoliki ya biso tomeseni koloba biso liboso na bino ezalaka be tina bola musi baindo tina ya etumba ya conscience toyambaka mituna na bino ata soko tokotangaka te toyambaka mituna na bino tolingaka na ino yambo kotalisa na bandeko baindo ba situation yonso yezeko koleka na felika ba guerre ba rébellion to ya mortalité élevée pauvreté chosification ba salaire ya mabe ya bato yonso wana eze système eze ba effet eze ba effet cause eze nini yango biso tolobaka problème toze na yango lelo na felika bato baze ko traiter ba effet et non ba cause eze na ndakisa na kobandelaka mingi mwana alali na fièvre butu mobimba tongo bolobi bokenda komona munganga soko munganga akopesa calmant ya fièvre mako recommander l'examen po ayeba po fièvre ze maladie te fièvre ze annonce fièvre ze symptôme o eze ko signifier que maladie moko songolo e batemi quelque part et ko senga diagnostic et ko senga examen po baleka na ko yeba nini réellement ze ko tungisa mwana to moto biso pe na felika ndenge moko ngana alaki na braza natambola kate na bamboka lokwa moto azangi mayele c'est-à-dire soko bato bazeko kenda bamboka pona kotala soko couleur ya mboka ngai nakendaka na bamboka yonso nakendaka ezalaka surtout mingi na felika pona tala na ino lolenge naleki na Congo Brazzaville basimetiere eze bazamba eze bisika bizangi kaka bentina bato bakoteka kabe likolo ya fulu misala ya soni soko balobi mosala ya soni yalaka te na manaka ye na kopusa na liboso na limbola po nini na bengi yango misala ya soni nakoyebisa bino mosala nini nga nalobi mosala ya soni misala ya soni ezepe kuna baopito eze lokwa bamagablo balie ya commerce ezepe kuna soko tokei na Angola tokoliki na salelaka bino comparaison ya basimetière na tiaka ya Angola na tiaka ya Gabon na tiaka ya République démocratique ya Congo tokoliki na ya Congo Brazzaville okokoka koyeba te eze bamboka mine ya kokesana fulu ya laka partout esika bato baali fulu ya accompagnaka bato partout na ba pays presque yonso ya Afrique noire yango tolobi eze ba effet cause ekoki kozala nini nzoka nde toyebi ke moindo azalaki peuple azalaki ko détenir spiritualité moindo nda yebaki molimo ya peto na nzoto ya peto na bisika ya peto yango wana l'homme noir yango bomoni partout na histoire esika moto moindo auti manso mazalaki très bien organisé azeko zwa pa tata keli likolo na se molimo ya bopeto
bango moko ba disposer nzoto na bango na bopeto po yamba molimo wana ba bongise esika nzoto wana ekosalela bomo ya mosuni na bopeto yango wana réalité baindo ba vivaki. Mais lelo toze ko vivre contraire. Esika moindo aze organisation ko kesalate. Esika moindo ali yonso ya mabe au rendez-vous. Esika moindo ali bondumba, esika moindo ali pauvreté, esika moindo ali mortalité, esika moindo ali maladie, tokosisa kotanga te. Bref, mabe yonso ya mokili eze représenter le quoi noir. Mabe yonso ya mokili eze représenter le quoi noir. Noir comme un peuple maudit. Incarnation du mal. Ayaka na mokili be po ya mpashi. Lelo toze ko mona wa epai na ngawa na République démocratique ya Congo. Chaque jour toze ko la muka na Beni, na Ituri, na Goma. Ba gorja qui 10 personnes, ba gorja qui 12, ba décapita qui 15 personnes wana toloba keze 15 poulettes, eze 15 souris ba miseke tete bateau. O basé ko égorgé. Mais média congolais basé ko lobela yangote. Ba politicien, ba mais politique congolais basé ko lobela yangote. Po ya bango ezenini, ba intérêt égoïste. Wana yonso peze ba effet. Ba intérêt égoïste. Banda kolanda ba défilé ya ba mais politique na itando. Motote akoloba bo sembo ekangi ba indo. To ba congolais. Bango yonso basé ko luka intérêt égoïste ya bango. Et ça là qui a watoyi comme mon opposition na tango wana neleko ya président Kabila avant 2018 mais élection salema. Bato yonso babwaka kama be ya République démocratique ya Congo na motu ya Kabila. Et toze ko mona ngotelelo. Soke loko boye échoué. Bango basala ki 18 ans basali nini. Soko to dénoncer loko boye salama ki bango basala ki 18 ans basala ki nini. Mais na manaka to sala ki mbaleleki to la kisaki na bino esika pache outi 1490 pache et bandit. Prostitution bondumba mwasi a commercialisé nzoto eze ba comportement importé mon ndelende asali yango a imposé a cotisé ye mota formé bandumba ya liboso bokomona soko to zongi na discours ya roi Léopold II ko sala devant na ino ba premier missionnaire catholique ba ki ko investir na tango bakati ba mboka après 1885 aze ko bisa bango bo garder basi ya baindo 9 mois na mission samba mona mibali na bango basi wana ba komaka ba objet sexuel ya basango basi wana ba komaki biloko bizangi ntina basé sans droit. Moi si moindo nda j'ai victime ya viol koleka basi yonso ya mokili. Prostitution moko ya ba vieux métier kuna epai na bango. Mais moi si ya moindo alaki sacré. Tolobaka ngo tango balobaki éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Balobaki ngo na moi si moindo azalaki temple ya spiritualité. Azaki temple du bonheur. Ba comprendre qui va détruire moi si wana. Bisika yonso ezalaki lokwa ba axe, ba pilier, makunji. Loposo pemba bandi ko détruire yango. Ezalaka tango mosu lokwa théâtre, lokola slogan tango tolobaka loposo pembe religion cause ya souffrance ya biso baindo bato baze komona ngolo kwa di charabia mpo ya bango lokwa balobana bango prier sans cesse azali koya Yesu mwana Joseph makolezina nzila lokwa balobana bango paradinde bino fobo espérer oyo toze kolobeze ko bimaro kwa théâtre ya jouer na ya mangobo toze ko sala liboso ya bato mais religieuse cause lelo bandeko sofre na lobaka tango yonso toze ko tala kasi toze ko mona te
lelo naze komona na ba réseaux sociaux ba art moko yé art wana zena na bénédiction ya makasi lelo on dirait le poso pembe pas ko parrainer yango art wana na ebité kombo na yango boko limbisa to ko vérifier soko pe bino bande ko balandi boyebi kombo na yango boko kibo komela biso art wana baze ko tia peinture na nzoto ya mwasi bolumbu matondo bande ko aruji ba sunga biso ba balancer le bino ba photo na yango boko limbisa il faut to la kisabino yango toze ba éducateur de masse toze ba toto ko dénoncer ma bete na suka na yango tolobaka soko kolia komela bakenda balia pe bamela soko ze tumba lobiko ya loposo moindo biso to ko telema pe to ko bunde tumba wana botala na ino ba photo yeboze ko mona liboso ya betando na bino mwasi bolumbu baze ko tia ye peinture na ebite na bamanaka yonso to sala to loba sculpture ebotami pa na biso art dramatique ebotami pa na biso art plastique ebotami pa na mokuse socle ya développement bassin du développement ya eze biso bayindo civilisation ya mokili départ nango point de départ Afrique première grande puissance ya mokili oyo Afrique yonso mathématiques, géométrie, analyse arithmétique, philosophie, histoire de l'art, psychologie, esthétique, yonso et botame paina biso médecine ya biso bayindo. Mais bo limbola na ino ba photo yeboze ko mona mwasi bolumbu basé ko tia ye peinture na nzoto. Mais c'est regrettable. Lobito sima lobi boko mona organisation, beaucoup de ba plateforme ko salema égalité ya mwasi na mobali mais nani alinga kaza la chosifier bolo bana mwasi oyoyo baze ko sala peinture na bolumbu ba pakoli peinture partout na nzoto na yendenge boze ko mona na betando na bino mwasi oyo ami benga mwasi ya moto ami benga femme de dignité ami benga nini beaucoup comprendre que pauvreté va miseler quelque chose moi paquet mi solo moto ya pauvreté azalaka lisu na ba droite azalaka lisu na valeur te nde bongo lo poso pemba zalisa moyindo samba droit kaka wana na ba 1840 quelque awa na États-Unis yambo ba abolir esclavagisme nzoto ya mwasi ya moyindo ezalaki lokola mitraille oyo bakoluka ba pièce de rechange ya banzoto ya bato mosusu nzoto ya mwasi ya moyindo yaki lokola pépinière naze kozanga même batteur mais lié exercice c'est-à-dire moto ya tangi médecine interne ya nzoto ya mwasi akosala pratique c'est na nzoto ya mwasi moyindo soko bakataka eloko moko na nzoto ya mwasi bakoyekola ngo na mwasi ya moyindo nalandaki ndeko na nga moko ya mikili apoto asali ba vidéo alobi anesthésie ebotamaki déjà vers 1849-48 anesthésie mais ba pratique wana baze ko sala yango na nzoto ya mwasi ya moyindo sans anesthésie s'il vous plaît rien que po balobi moyindo ayokaka pasi penza te moyindo ayokaka na ye pasi te bobo sanate mwasi yonso moyindo aboyaki ba violer ye badwi singa bakangi na lokolo ya mobali badwi singa mosusu bakangi na lokolo ya mwasi bakangi na mpunda bakubeta fimbo mpunda oyo akei punda akei moto apaswami katikati mwasi moyindo epo bayindo ba revendiquer te ba se venger te évangile religion eye koyebisa bato botika bango nzambe akofutisa bango masumo na bango soko babeti yo mbata na litama ya mwasi pese litama ya mobali enseignement bapesi na bayindo barondre bayindo du moyindo akomi pete koleka mombembe lelo sika tokomi Afrique yonso ya mabe fulu mikoleleki batindela kinga documentaire moko
Fulu ya France. Bosoto ya France. Ba négocier na ba dirigeants sénégalais. Et pas ina bango soko ba lobi ba recycler biloko wana. Loko la faut ba engager personnel eko leka bango motuya. Ba négocier na ba dirigeants sénégalais. Ba tipa kebo mobimba ya ba conteneur. Yo so wane ze fulu na fulu. Ba yena ngo na Sénégal. Accompagné na quelque chose, ba dirigeant sénégalais ba djoué, bangonde ba kolukesika ba kobwaka fulu wana. Ba kobwaka ngo wapi po watu zena ba entreprise ya recyclage ya ba immondiste. Ba okenda kobwaka na bibale ya Felika. Bibale wana kaka yango baze ko djwila ngo mai po watu melaka mai ya robinet Afrique. Botala mental ya bato. C'est-à-dire to comme sans défense. Pose à un bon dirigeant, faut à la moine ya bato wana. Capable de reproduire à 110% volonté na bango. À 110% volonté na bango, voire même plus. Okokyo lo batte na décision na bango. Président Macron, un jeune homme de 42 ans, moi petit moko boyboli mbisanga entre guillemets. Ako fanda na France abi na zena posa ya Macky Sall à Yawa. Car la raison est perdue, tout est perdu. Bato babungi si bonzambe bakomi bisakanelo ya mokili. Ba prena biso peuple. Biso moko ya ko malmener ba dirigeant na biso. Natango tozea wa 2017 tozea ko poussa na 2018. Guerre psychologique ya laki awa na mboka oyo. Non na troisième mandat ya président Kabila. Tolali tongo moko tolamuki balobi ba commando américain basé na Gabon. Tolamuki balobi ba français basé na Angola, ba belge ba kokotela na Centrafrique, ba anglais balinga République démocratique ya Congo. Pour président sortant Kabila Kabanga koka quitté pour se représenter l'Issoussou troisième mandat. Biso na manaka ya baindo bola mukabo zonga na ba vidéo na biso bokota na ba mwangisi vuva mu télévision to na ba moindo to na ba Afrika tolema bokota na ba site yonso ya YouTube to tiaka ba eloma na biso. Tozalaki koloba acharnement wana c'est juste pour président Kabila zé kolia lisusu na bango kasa moko te. Mais lelo bomoni koko na biso Alassane Ouattara na Côte d'Ivoire. Troisième mandat. Lokola zé mwana na bango cacao ya Côte d'Ivoire yango zé ko sala France. Or ya Côte d'Ivoire, pétrole ya Côte d'Ivoire et c'est propriété privée ya ba français. Nanya koloba. Hata population bimaki mikolomi balemi sato balobi tolingi ete troisième mandat teme lokola ba parrain ba imposer balingi mwana na bango azala. Lelo to kotanga na biso char de l'impérialisme ete lelo to kotanga ngote poto tangi yango mbalo mbala to ya mortalité en Afrique. Natala ka ba vidéo mosusu bandeko botindela kangai baindo na baindo bakangi ndeko na bango moindo balatisi pne bati moto bati essence bapelisi moindo wana kodika lokwa baselela biso ba téléphone Android bato baze ko filmer image ndenge moto wana aze kozika ndenge akosila sima ba filmer mikwa. Mais nalandi na France, rappeur moko alaki cité na mort ya moto moko. Sima ya kokanga e faute de preuve ba libéré, ba relâché ye. Ba relâché ye, faute de preuve, ba lobi ndenge wana. Mais est libre a continuer soko ba concert, soko ba mindule na ye, a bete na ino. Ba preuve wana eze ko accusé yete. Wana mokili ya bato. Wana mokili ya bato. Mais bobo sanate telelo mondele amonaka moindo soko dinosaure soko
animal moko sauvage. Yango lukaka biloko wana, ba preuve ya ba atrocité wana. Pourquoi ba kolakisa bana na ye? Botala tele lo ba indo bazena ino étape d'inconscience. Tala ndenge batumbana contre bango. La police ya lelo. La police na biso. Yango tout y na ino entre parenthèses. Na bité ba me politique congolais bolimbisa bino bosilika kapamba pamba. Nazi kolanda mobeko moko zeko sala mawa mwana yonso na 18 ans fois kenda soko armée 2 ans si mazongi a regagné vie civile. Mais vous blaguez ou comment? Bino bokanisi loko balobaka na Europe, ton Amérique. Formation militaire est obligatoire pour na mesure d'encadrement. Ya bato wana sima ya koyeko la mandoki, sima ya koyeko la koma étranglé. C'est bien bon. Na phase ya yambo. Au cas où batake mboka, mobali yonso azena mboka, akoyeba ko défendre mboka na ye. Bako pesa mandoki a défendre ma belle. Mais naino na ba policier tozena bangwawa. Basé danger pour la population. Na bamboka mosusu, motosoka azena mwa likama, azena mwa isika moko, azeko lenga, soko akutani na ba policier, motema olembesheke. Motema ekiti. Mais pas na biso weze contraire. Ozeko tambola na okimia. Ici fio mona policier à 5-6 mètres comme mal à l'aise. Pour tenir wane zeko représenter vol. Tenir wane zeko représenter mabe yonso ya mokili. Assassinat, tuerie, tout. Mais, est-ce que yango sengela qui est à la terre, pour nini, pour jusque là, bamboka ya Ferika, tozena ino na armete, tozena ino na la police était. Tel le toze ko koba ba armée, na ba la police oyo, colonisateur atikaka. Soko policier, soko militaire akangi, ndeko na ye, moyindo awa. Il faut humilier yo, il faut sambwisa yo na miso ya bato. Ezala nano ba osambite, nano ba entendre yo te sur PV, ba yebite ko zala innocent ou pas, mais ko sambwisa yo. Mboka na biso moto yaka kofunda ndaze na raison. Wana bizaleli oyo colonisateur atika. Tango ba yeba kangi yo si ba tiyo kraka. Obomate, oyibate, tant sous discussion, tant sous nyongo. O po kimite, o juita mosusu mikakatano retard ya kofuta yango. Bakoti ya yokraka, soko bato baze kotala ndenge bakangi yo wana fo basukuma yo mano militari bala kisa vraiment na mokilike biso ndeto yaki kokanga moto. Après, et si o sambui, bakei ba innocenté yo etika ndenge wana. Tout le monde a capé ba chaîne à télévision na biswawa. Faut pas comprendre même les médias, il y a les médias il y a colonisateurs et c'est que ça la mon sala na ngote pour promouvoir ba valeur il y a biso ba indo. Mais tout le monde a capé na mikili ya poto ba kiko kanga moto. Parce que médias azena tangwa ya moto yo azena garde la vie. Médias yeko questionner yé. La majorité a batobiso totala wanetando bakanga ki asala ki boy soko ba innocenté moto wana ezalaka na image te suivant to yako yapo yako kombolo lokuta wana poba ezalaki médiatisé bakokanga moto moko soi-disant a violé mwana bateau basé ko beta na la police na bato quartier na ba cameraman o ba ko sala interview bako finga bako sala commentaire néfaste mais par après pour kawaneze mike par après ba moni moto wana viola kite ba kosela ki makambo soit ba inga ki balela embongo te wana sikawa esuki entre tribunal na libota esuki li wana te aze innocent botika ya kenda mais bobo sanike bo simba ki personnalité na ye image na ye tamboli mokili et continent internet et kei partout. La police est colonisateur. Donc, oyo yon se ze konyo kolo Afrika lelo. Et c'est oyo colonisateur à l'ona. Et kokita tana seconde ko lukabola mu ya biso. Et kokita tana seconde.
soko to alaki na armée na biso soko to alaki na armée na biso biloko mingi to kaka na est la République démocratique ya Congo eko salema te batindeli nga élément ya ndeko moko kombo ekimi biso muke soko kambere soko mémoire na biso eze bonne ye azalaki na ngambo ya Rwanda enrôlé na Monisco nde ba enrôlé ye ba former bango po nini bakotaka bena bamboka bakataka bato ndenge bazé ko kata bango bazé ko siéger ko récupérer ba bilanga ya bato wana bilanga ya nini la majorité bilanga ya cacao parce que Monisco akangi kaka ba terrain wana pona bilanga ya cacao to amoni pese na minerai na se ba futaka bango 30 000 francs par semaine Monisco motadotaka bango même teni na FARDC tozena ba dirigeant tozena ba responsable basé ko kambamboka ba élément wana sokele ke pa na biso ba service de sécurité yo kité to moni yangote ba yo ki pe ba moni et suite na bango ba sali nini décision nini ba dui bolanda ki wana beni to salela yango ba grand plateau ba kenda kokuta ba adef nalu na kije ya Monisco peuple ya beni baloba Monisco doit quitter ce pays lelote soko lobité me kaka sikawa bolanda ba discours ya ba dirigeant congolais bolanda ba discours ya ba dirigeant congolais pour y appartenance na bango pour y pouvoir na bango Monisco doit rester pour y ba discours na toloba pour ya bolamu ya mabumu na bango Monisco ya zeko entretenir assassinat, tuerie répétée. Est-ce que les autres comment même 9 millions de morts à l'est de la République démocratique à Congo? Mais est-ce que calcul wana est exact? Et si tu commences à 13 millions te moto kolobate moindo fois subi yango ne songanzi na fumukusu kia muzala mpanda na Angola mokobi bongo misala ya 1921 to tomboli mongongo tolobi sans fumuki mbangu l'Afrique ne s'en sortira pas ba dirigeant ba kozala be au service ya ba impérialiste principe de base le poso pembe alone pa ya baindo diviser pour mieux régner dirigeant ya Congo Brazzaville akokaza la ta parfaite communion to collaboration ya Malonga na dirigeant ya Angola to na dirigeant ya République démocratique ya Congo bokomona ke njonga njinga ya biso moto na motazena na rebelle na ye to kei entre Angola na Congo Brazza par point noir en enclave de Cabinda ezena ba flek tantôt bataquer Angola tantôt bataquer Congo Brazzaville entretenu bazala armée ndengeni communauté internationale et pas na biso kolobate tozena 9 pays limitrophes presque bamboka wana yonse bombela biso ba rebelle lelo bomoni Zambie azeko kota abomi pa zongi atonga maboko pam te akoti abomi asali azena yango posa tokeina na nord ya Nigeria Boko Haram azeko terroriser et pas Nigeria et pas Cameroun tokei Mali ba groupes armés ya kolobate tokei Soudan kutu lelo Soudan ba kabola yango au sud de tous Soudan mondela bi Soudan leki monene nene kona biso toze komona ba kaboli Soudan mboka ya bato et comme Soudan du Nord Soudan du Sud avant longwa Soudan du Nord okenda Soudan du Sud faut droit visa mboka mosusu na volonté na bango tokosi sate ko développer miike ya mingi oyo ezingeli baindo souffrance eze ya kolobate na ebisaka bino biso totalaka pe tomonaka soko zelelo na bopito ya République démocratique ya Congo to pe ya Afrique
C'est-à-dire, ce que c'est mon bola, moyen de vie na yo. C'est-à-dire que bel endetté. To soko beli, suka na pataka sakula, suka na kula nyoka, suka na mantudi tusu, suka na soko biloko nini ba nyolosi yo, ba tokisi yo meli. Soko kei na ba hopito, okoka motema pasi. Médecin soi-disant asala ki serment d'Hippocrate. Azeko leka na couloir wana kuti malade afandi. Ala kibino. Alors biso bo luka mbongo temo to na bino akokufa, akokufa. Ah te bino pe bozongisi repote ya lobaki akena na musala soko ba ko defize momba bo sala mbango etana eze mala mote. Boko comprendre que bato wana la majorité bauti na catholique basé ba chrétien bango balinga babenga bango ndengo na to basé ba christianisé basé la majorité bato ya ba religion importée moto wana pa kokufa mawate nkisi oyo so utaka libanda Inde, l'Europe et Chine, a commis continue de la bison kisi. Toyebite soko Chine, a joué une tango ya kosala étude ya ba maladie tropicale. Mais bino bole ki biso na mayele, bino boze na ba diplôme, bino boze o boze. Po ya bino bo komisa, unité de mesure ya mayele, nkasa, diplôme. Mais totuni, et si kanini Chine a sali étude ya ba maladie tropicale. Po biso zena ba maladie na biso ya moi. O bango ba ko maîtriser te. Mete maladie soko botami en walelo na tongo na pokwa médecine occidentale to médecine asiatique et joyi yango nkisi. Bolandawa e bola tango botami awo. Bango kuna ba drinkisi. Lelo ba cancer à col d'utérus awa te po bika nango fokenda pa na bango ingeta e kumbi biso na réflexion ya koloba basé na maîtrise ya ba maladie wana po bango nde batindeli biso yango basé na maîtrise ya ba maladie wana po bango nde bakeli yango po nyokola felika mais ce que ba médecin na biso po bolingi te toloba batanga ki médecine po batekisa nkisi ya mondele. À part que ça l'ordonnance, alors bien yo na commis ba produit yo ngana komaka plus ba produit importé. Importé yo salaki. Te importé yo lo poso pemba sali. Yango yo zeko tekisa. Donc yo était le tanga ki soko na inikine soko wapi tiba benga ka yo docteur po yo tekisa ka ben kisi ya mindele. Mais bon comment na ke kisi wana tango yon so yaka. Contre expertise ya lagate. Tango tolobeli contre expertise et loko yonso uti na mboka mosusu ya mbokota na mboka mosusu soko eze sur le plan médical ba médecin ba chercheur il faut ba balandela yango bino bolobi kisu eze mélange ya oyo na oyo na oyo ndenge banzoto ya baindo ezalaka produit oyo na oyo na oyo eko simba upa eko sala nini na kati ya nzoto ya bato na présent na futur ya moto nkisi eko sala ni te epai na biso ekotaka po nkisi wane uti epai ya nzambe nkisi wane uti epai ya nzambe bango moko ba médecin lelo soko kifulani tu soko nini tokoloba bakomi kosala ba video ndenge nini batrikaka nkisi yake epai ya baindo ba modifiaka même ba date d'expiration bakoki bazwa perte te nkisi bebi epai na bango nesika babwaka bazongisi yango basaleli yango bambalage mosusu bati yango lisusu date ya prolongement 3-4 ans bokenda kobwaka na fulu na felika bakozwa bamikadi na bamorgue bakozwa bamikadi na bahopito ya bandenge na ndenge basali ballon tia solo parfum na kati destination Afrique babokoli ngombe ya 2 semaines a commis na 600 et quelques kilos produit wane na kati ya misuni na ye bwaka na felika tango zeko lia viande kapa ozeko lia produit wana
puisque bayindo toze bato nazeko zila namona ba organisation etelemela eloko yo aroyo tolobeli awa. On ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée. So comme bandeze mabe ozene eloko ya malonga ya kotelemisa likona yango te. Fondation ya bayindo ya lelo yango tina nesongia nzila bayei na siku mia semono wanza bato ifo babandela na regretaka komona tango moko ba chef spirituel mosusu bazeko kumisa élite intellectuelle occidentale bazeko kumisa etido yo yakipo et déraciner ba valeur na biso bayindo. Au mona un chef spirituel azeko loba moi je suis diplômé en na diplôme wano sali na yango nini. Prophète nini yaka na mokili oya kokia tout tolo na ba diplôme ya colonisateur. Jésus atangate na 10 ans zeko yokola mabaye pa ya tata na Joseph. Mahomet atangate et Bouddha atangate ici d'une famille pauvre. Issu d'une famille pauvre, atangate po nini batangakate po ba yeite ko reproduire au colonisateur alingi. Mais ba yeinde ko reproduire oyo mokili ya molimo elingi ezalisa sika yango boka kane songia nzila fumukuzu ke mzala panda na ngola basaka na sonité ya koloba niveau de titre na bango c'est 6e primaire. Niveau de titre na bango 6e primaire. Mais afanda na etuluku ya bato afanda na ba homme de science afanda na ba homme religieux basilisa soko na ba na ebi ba niveau te moto akoka ko prouver te bagage intellectuel liboso na songia nzila te wanande nzila wanande passage obligé wanande nzila oyo bayindo sengi balanda moto akoka ko défendre bagage wana zete tango tolobaka il faut tozonga bato la mayele balobi ndeko ndombele tout sauf ça tozeli sous na politique ya vase clos eze passage obligé. Soko toko boya te telo ya bapaya, nzambe ya bapaya, politique ya bapaya, même constitution oyo bato baze ko tonde la kuna na assemblée nationale, eze politique ya colonisation. France a élaboré qui constitution wana na ba principe spirituel na ye, na ba principe scientifique na ye, na ba réalité politique na ye. Wana bisote biso pe na tango na biso, il faut tout élaborer constitution na biso par rapport à la réalité spirituelle na biso, par rapport à la réalité scientifique et politique na biso. Yango boko mona constitution wana et pesiata valeur mon côté na bato misala maboko. Ba c'est inutile. Ba c'est inutile. Okomona moto batindi na ministère à pêche pour silisa na science politique na unikin. Bosu fuito kabona po mokolo mwalelo. Mingi ya kolobe ali, mingi ya kolobe ali. Tolobaka bandeko tango yonso boze kolanda biso bolanda ka biso sans tendance et sans parti pris. Ozoki po basimbi christianisme, mais ala importé. Bon nzambe zalaka na ino importé te. Oze touché po basimbi islam, mais ala importé. Botala misala na yango na terrain. Bible a bino soi-disant bolingo, makataka bankoko maboko. Bible a bino soi-disant bolingo, amour du prochain, mais botala na terrain. Bako jijaka nzete na mbuma nango. Nzete ya manga ko beta lisolo tenga na nzete ya manga te. Tango akomi na bileko bia ifo pesa bato mangolo. Wana bolobi te azaki nzete ya mangolo. Avocat ideme mbuma nzete yonso boko yeba ye na mbuma na ye. Christianisme aboti mbuma nini? Traite négrière. Basi ya baindo violé na ndenge ya mukete. Lelo pédophilie. Bozaki ko sepela na bagence ba catholique o borphelinat. Tu ko comprendre na retard basala ki borphelinat wana po bateka ka bana ya baindo. Bana wana bakomi ko sala ba expérience na banzoto na bango. Basali moi virus bana wana basé sans défense, sans ba parents. Bango nde ba adopta, bango nde ba lokota na Félix. Mwana wana sans défense. Bakomeka ba kisi, bakomeka ba virus, bakomeka ba maladie yonso bango bakokela. Ba ONG
oyo ezali kotelemela ba homme politique ya Afrique parrainé par l'homme blanc. Soko bolanda kibiso lolenge longo bani bo zongisi matondo na tata kwa ku image bango bazalaki kuna na sima ya matalatala to sungama ki bongo nande ko ngala nzumbu 9 lumière bango nde basalaki bilili yeleka na eteni ya montage pe bango bazalaki lisusu na eteni ya réalisation po ya biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino to kutani mbala ya sima pona manaka isusu matondo